La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Sali, bonjour la famille, mbote bandeko bolandaka biso bandeko nanga makamboza ya kuyinda. Oza Abakuk, oza famille libota, zwa pena kiti vanda. Oza Abakuk, oza muto okumisaka sila, oza Abakuk, oza famille libota, zwa kiti tiana coin vanda toso la likambo oyo, lelo vérité il faut ebima Abakuk faut bozwa part na bino, famille libota pe bozwa part na bino. Alors to tiana bakiti to vanda non to yoka, au koti na émission, kowe la kobimate sala partage na bandeko. Pour la vérité oto le bela awa, isa vraiment très important pour na Abakuk, tope pour na ba famille libota. Alors tango koti sala partage tinda na ba groupe kabole la bandeko baya kokota bayoka ba vérité oto zo bimisa awa. Mukileza mabe mukili o balobi banga mukili eza vraiment mabe bandeko nanga. Na pesi bino mbote bandeko bolanda Xile Botelwa TV, na pesi bino mbote sika bozali boyebi bino moko atulobaka bonjour bonsoir car ndenge dépendaka na ero kolanda biso. Donc na ero kokota po olanda Xile Botelwa TV ndo koyebo kozwa bonjour tope okozwa bonsoir. Alors bandeko tout obolandaka biso nzamba lola pambola bino ba bonne fête na bino ba bona ne na bino. En tout cas nzamba sala biso bola muto kota biso nyonso na 2025. Alors bandeko nanga na koki jamais ko bande mission sana pesa batu mbote la Madeleine Aketa de mon cœur et siko zali mbote na yo tant tota la Madeleine Aketa tota la linda bukulu ya ba linda koto peto moni mama na biso mama Yvonne baloma Yvonne nde mama na biso princesse Alegria bambote na yo siko zali nzamba lola apambura tope a mona yo esika o zali. Ndeko continue émission na biso zwa quand même temps pour partager s'il vous plaît. Partagez biso na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger, partagez partout. Tindela baninga lien. Donc partagez vraiment pour likambo to sola ah il faut mutu tout ayoka yango. Likambo to sola ah likambo to loba ah il faut mutu tout ayoka yango. Alors bandeko nanga zwa quand même temps pour partager biso partout. Nzamba lola ako pambola yo. Tomoni réseaux sociaux eza ya koyinda, tomoni réseaux sociaux batu basali émission, batu balobi lobi pona kolobi la maladie ya sila, batu balobi lobi il paraît que sila zalaki na hôpital, il paraît que batelaki eloka mabe, aliaki eloka mabe, akotaki hôpital, patati patata et toye komona na Facebook market. Ba journaliste o balobi la kasila, tomoni yango pe partout, même na TikTok, même na Facebook. Ba journaliste o balobi la kasila balobi ke eloka mabe o sila liaki euti epa ya belle vie. Bandeko to banga nzambe to banga nzambe omoni nga loba tant to sala ba analyse soza na ba preuve te koloba te par sentiment pour kanda nzambe ko beta biso bomoni biso to leka liboso biso to bato to ya ko panza sango biso to bato to ya ko loba poto loba ba information moko o eza vrai
Tangu to ba panzisango, tangu to ya liboso batu poto ya koloba. Mutu muso ayebaki lisolo te, aoluka yo kongo na munoko ya ngana yo. E yana ba fan ba abonné mususu ayebi kete na kendare place musute soki na koche pa Irsil Botelo TV na oyoka vérité. Na kendare place musute soki na koti pa na chaîne oya ya mutu nanga kuna deja ba place nga na kenda koyoke la vérité. Alors tangu to ya na lukuta et ça la kitoko te to tsa ba abonné na biso na confusion. Nani oyo amonaki Bellevue tangu atindaki batu baya kotiela sila eloko mabe? Nani oyo akangaki Bellevue to audio ya Bellevue bimi to mutu akangaki Bellevue tangu otinda batu baya kotiela sila eloko mabe? Bandeko to banga nzambe. To banga nzambe. Na oyebisa bino eloko moko bomona moya lelo mutu po boma yo ezaka te mutu alinga kote. Ezaka te muto bosala ne bineni. Bandeko na yebi eloko na oluba na bino. Na yebi eloko na zoloba na bino. Monda lelo eza na motema mabe okoki ko imagine te. Eya na mutu mususu ayaka na ndaku na yo. Eya na mutu mususu boliaka na ye. Boliaka na ye to pensaka te soki mabe moko ekomeli yo obandi moko penser que c'est que o wana toloba na te. Nde asali nga boy. Seke o wana toloba na ratenda tinti muta so asala nga boy. Omoni rando ya sila na Bellevue eza rando ya musala. Eza rando ya bomana te. Bonzi melanga. Rando ya sila na Bellevue c'est normal. C'est normal sila na Bellevue baza na barando. Po ea musala. Po musala na bango e avancé. Po bakende liboso ese na boye. Po tolobaki likambo bayoka na jusque là bayoka na te. Toyaki tolobi likambo sila na Bellevue po bayoka na sila na ti sikoyo sila na Bellevue batikala koyoka na te. Alors toyo comprendre que barando na bango ezo faire part na musala na bango. Po sila azala batala e faza na bato faza na babaku faza na bato balinga Bellevue te. Po Bellevue batale faza na famille libota. Comme baboya ki na bango kosangana. Etala bango, c'est normal. Mais bokoki jamais koya ko mentionner maladie ya sila botia komba Bellevue, nzamba ko frapper bino. Bomoni muto ayebi likambo te, muto aza innocent prière na yeso kati mabolongo na sa bondeli, nzamba ko frapper bino batu botambusa kombo na ye. Yaya. Po batiele loka mabe, po baboma yo, ezaka te muto oyina. Parfois to sala erreur, ba ennemi na biso bazalaka tout autour na biso, mais biso nde toyebaka eloko wana te. Na oloba na bino likambo, na yebi le pourquoi na oloba na bino. To salaka erreur ya makasi, muto yo pesa confiance, muto yo zo boya, ba oyo kim ocha musika, baza kutu batu mabete pa na yo. Mais peut-être muto yo zo pesa confiance. Muto yo zo benda pembe na yo. Yende muto mabe numéro 1. Et pas na yo sans yo oyeba. Bato baluka kobo mabiso. Bato batela biso biloko mabe. Ba bato to liaka na bango. Ba bato to liaka na bango. Ole na bango peno meli na bango. J'ai confiance au pesi. Oebika o mutu nanga osalanga mabete mais oebi motema nete motema mutu ea sanduku motema mutu e bomba makambo bele motema mutu ea mabe. Si la bisal il faut à revoir entourage na ye makanisi na bino bo momoso mozaka na makanisi so boyo osala be émission eza bata Bellevue eza Bellevue bobo misamans po oyeba te na nya musika po bata Bellevue bala musika na ye Bellevue azala pembe na sila te. Bata Bellevue bazala pembe na sila te. Bala pembe na sila te. Sila uchi ko kende voyage o uchi ko kende ake voyage na bato ya Maman Olive. Sila uchi ko voyage na Maman Olive. Est-ce que boa sir eloko mabe o allié e uchi ka na ngamba Bellevue. Donc sila nazana bato balingaka ete na vie ezaka Bellevue. Bato balinga sila te na vie ezaka Bellevue. Boti kotia sila na confusion. Eloko ekomeli ye. Eze eloko oyo fo azala siko mayele na entourage na ye.
Bibo kasi batu nyonso baya kosala ba émission a balinga belvi. E na batu mususu basala balinga sila. E na batu mususu basala ba émission pona sila po bayebi ke soka lobi komba sila batu botala ye. E na batu mususu bakotela sila lelo po bayebi ke soki na coach na ngambo sila batu botala nga. Mais en réalité asepela kanete. Da osala ngo pour intérêt. En réalité osala ngo pour intérêt. Likambe komeli sila ta soki Belleville lo ayoki yango ke o te sila kuta zalaki boazaki yo kasi Belleville osepela bibo kasi Belleville va na chambre abeti maboko abeta maboko te ayoka pasi wana za adversaire na ye de lit bazo lite bango mibale babandaka bien na ngana o tozalaka te tango sila na Belleville babandaka abakuka zalaka te famille bota ala te abakuka ala te famille bota azalaka te tozalaka na mama Laure Mbongo tozalaki na mama na Marie Misamu boyebi série wana chaleur ezalaka na réseaux sociaux chaleur ezalaka na musique boyeba lisusu boyeba bokomelanga na commentaire so boyeba lisusu boyeba lisusu boza ko se rappeler à l'époque oh ya Marie Misamu na maman na biso Laure Mbongo musique ezaki kitoko musique ekendaki pena bien pourquoi ezaki na ba concurrence na kati Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe fibrome myome kyste règle abondante Gavker to zali na solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker ko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ma papa to bosani blingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. banda ko comparer Marie Misamu na Laure Mbongo moi ba rando moko ezalaki wana yango nde banda osala musana bango pe mata lelo Belleville il faut ka rando eza na sila lelo sila il faut ka rando eza na Belleville pona ba rando wana yango nde esala musana bango mata na ndenga mabete pour ce que tolobi toloba le contraire to teya awa toloba mais biso moko ba fanatiki bandoki biso moko bato toza balobeli na bango bandoki to sala ka bakabwana to sala ka tala ndeti lelo likambo ebimi ya maladi ya sila directement batu boye bato tolobelaka balobeli ya sila directement boye botangi kombo Belleville siko sila place aza tanga oyoka Belleville c'est que ezalaki Belleville bokotisi so eloko mona motema bafana sila place baza basalaka baanalyse te baoyo azalaka yoki likambo tiango ya solo baoyo basalaka baanalyse baza peut-être ayoki likambo araisonnable te ekoutaka kuna te azwi yango mpe na baangle mosusu bongo sikoyo baoyo basalaka baanalyse te baoyo bazalaka soki ayoki likambo directement azwi yango na angle solo boza posa bolinga boboma Belleville to nini nyonso ya mabe na théâtre boya kaka kokinela Belleville bato bafinga bata théâtre Belleville atindaki bafinga nyonso Belleville abomi théâtre boketi musika bokomi tina sila lene loka mabe bokomi yango Belleville sila voyagaki na bata mama Olive est-ce que sila ndenge azalaka pembeni ya mama Olive entourage na ye ya bacomédien wana boasir bango nyonso basepelaka nango boasir yaya bato baboma bato na repetele bino baza bato tozaka na bango pembeni bato tozaka na bango pembeni nga na olobela bino naza témoin makambo na biso bino nga muto alinga bomanga muto na fongolela ye ndako na nga muto na fongolela ye ndako na nga ayaka toliaka ayaka tomelaka toliaka tolia tomela na okende pa na ye tolia tomela toseka
toseka totambola toseka toalaka bien tobomba na mambu te tozopesa na baconseil totambola me mokolo adesidaka amettre fin na vie nanga nandimaka te yango pene efongola mayele nanga mpo eloba nanga mpo na comprendre naloba te mutu akoboma o aka mutu te fo azala mosika na yo non mutu mosusu akoboma aza mutu apembeni tokeba na baentourage mokili eza mabe mutu mosusu azolakisa bolingo me na sa motema ne ayepa na yo mpo na profit mutu mosusu oyo osala relation na yo omonika mutu oyo osala relation na yo me oyebi te relation na yeli yango na nsima nango aza na profit nini oyebi te so boya olobela mayadi asila boya koteya boya opesa conseil bopesa mams conseil aza musika na bato ena boya kota komba belvi siko so ekomele belvi boa sirke famille bota balinga balobaka sila nda tindi batiele no te likambo ekomeli sila eza likambo mo bata sila boya olobela yango bajournaliste boloba mpona sila boya kolobela yango bobakisa sécurité boya kokebisa mams zala distance ezala boye na entourage moto aboma azaka te oyo alinga yo te non enemi nyoka te moto akooboma o bato baboma biso lelo baa bato tozalaka bien mama olive vazala na bato ebele mama olive entourage neza na bato ebele tomonaka sila tambolaka na entourage ya mama olive estce bato wana nyonso mitema na bango ezalaka bien bino bokasi moto soko asekisa ye ndeko na nga yanga pena ya makila ndeko na nga musuni ya sake ndalingi yo alingi yo te yaya mpo bafungolaka mitema te soki tobandaki kofongola mitema si tout le monde connaît ce que tout le monde parlait to soki tobandaki kofongola mitema si tout le monde connaît ce que tout le monde pensait me tolobisaka bato mosusu te lelo babiloko mabe ekoma ezala su te batiela yango na biloko ekoma meme na bambote moto ayo opesa mbote boye atiela eloko mabe abomi yo bastar lokwa basila bastar lokwa babelvi bastar lokwa bacomédien na biso bokende kozwa banti biloko wana ezali kende luka bato basalisaka zwa anti eloko wana mwana ntanga kombo so basali lo anti eloko wana so moto atieli yango ata na mboto ntango moto apesa mboto omona liboko no ekolenga omona mpe liboko no ekosala boye lengi comprendre ke atielaki nge eloko mabe edendi batieli na verre ntango otombola verre omona mpe na verre elengi ti ekoya epanzani bozwa banti biloko wana baentourage na bino eza mabe botuna ya de loin bino bokasi bato balinga baboma ya de loin ezaka bato ya de loin alobisaka te ya de loin ayawa si aloba yango ti ya de loin explika bino baproche na ye nde basalaki ye bongo ya de loin explika bino bato oyo atiaka na motema bato oyo alingaka mingi bacomédien oyo bazalaki tuta tour na ye malgré atangela biso kombo te mais biso comme toyebi baoyo basalaka ya de loin bongo toyebi yango bobimisa kombo ya belvie so bokotya kombo ya belvie moto asali sila bongo place aza aobima innocent ntango likambo bolobaka toyebi moto asali bongo aza proche na ye toyebi balobaka bongo ale moto wana place aza aobanga aomonake ete bayebi nga me bino bozoya koloba moto atieli ye belvi moto atindi moto wana place aza ako-renforce lisusu bacourage na ye ako-renforce lisusu batimbeli nga te ao-renforce boyo obimisa innocent ya bato nde boyo obimisa boyobomba moto asali yango ye sila ye belvi boolobela nda benge bato na poto mpo sila vi na ekoma na poto siko ye belvi abenge bato na poto bata poto botiela ye bosala boye to raisonner
to raisonner théâtre lelo kota motema mabe aya gabia leki na teva lobi na mama pelanga na kanita na zwaka elokwa ebembe oyoki te. Est-ce que muto aza motema malamu envers moninga na ye comédien akoloba bongo nga na zwaka lokola ebembe muto aza motema malamu akoloba bongo excuse nga na mela mai na ngai muto aza motema malamu akoloba na moninga bongo bolobela sila azala keba na entourage na ye boteya mams ayeba nani otambola na ye ata nde bakendaka entourage ya mama Olive wana mutu nyonso talingi ye yo kasi ndenge mama Olive azwa sila lokola fan chéri mutu akolinga ye entourage wana bakolinga ye bobimisa kombo ya Bellevie bobimisa penza kombo ya Bellevie na makambo oyo me boteya sila azala keba na entourage na ye oyo baokendaka poto wana a chaque temps mama Olive aokende poto aokotaka sila na kati est-ce que boza sire bato mosusu bakosepela nango boza sire même entourage ya mama Olive wana bakosepela nango baopportunité oyo sila aza nango est-ce que bato nyonso mama Olive avoyagaka na bango baza na baopportunité wana alors bobimisa kombo ya Bellevie me boteya nde sila ayeba ndenge otambola na entourage na j'espère que boyoki comme bino bolingana na bino kofinga oyo kofinga nga na commentaire tokobeba na mabe nga nayaka na bapolémique te naya kosala analyse na nga lolenge esengeli nasali analyse na nga mpona bato ya mayele nasali analyse na nga mpona bato bazoba tolo bato bazoba bofinga na commentaire merci beaucoup na bato bolingaka biso nzambe alola pambola bato nyonso oyo bolandaka Ursule Botelo TV nzambe apambola bato nyonso oyo bolingaka biso en tout cas fin de l'année toza na fin de l'année tobondela makasi nzambe apesa biso makasi apesa biso vie ya kokota na 2025 sinon tozala keba na entourage na biso po mokili eza déjà ya kobeba abonnez-vous commentez likez partagez tielanga j'aime à musuni j'aime à sake et ezala bien nzambe alola pambola bien tokutani à la prochaine occasion bisous bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.